Zambali finga te. Vous comprenez? Nous sommes au finga tellement que nous finga mingi. Abo linga pa longo na mokila tikaki. Tia. Kala ikuna banduka minene, kala ikuna salité, kala ikuna boy, kala la kananda pa boy. Ce n'est pas bien. Donc le cadeau tika yango. Bon. So bien ça on va se faire yango. Yonde mtoza na problème. Ba ezatali ba. Côté bazoya ba secret ba simba fongola. Mututo azoloba mututo akoma. Wa mona ki eza fier na ye pona abimisa. Yemto yeba. Famille parrain. Le père bien donné mon Sona on entendu comme Katena DKM Flash TV. Abonnez-vous massivement à DKM Flash TV pour vous avoir des informations bien. Oignon se fait ça conseil beaucoup dans a DKM Flash TV. Vous abonnez belé vous baliba mon orgasme mon côté musuté au bas théâtre au bagage au ni biloko oignon se beaucoup dans a DKM Flash TV. DKM Flash TV, DKM Flash TV ma solo. DKM Flash TV, s'abonnez-vous massivement. Bandeko, Boya Botala, Bachene Leng, Bachena Kitoko, Yomuto na Afrique, Amérique, Europe, Océanie, Bandeko Nangai, Soki, Tofongoli, YouTube Nabilso, Yo Beta Kaka, DKM Flash TV. Cliquez au commandant ma solo. Ba oyo linga kaba musicien au commandant barona 4. Ba oyo linga kaba théâtre au commandant barona 4. DKM TV ma solo. DKM Flash TV avec Barbine Monde de la capricieuse de la presse, Madame Abou Pia, la fille qui dérange à la presse. Moi, ça c'est Sarabino. Moi, moi, ça Rabino Kaka, vraie information. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Ah, bon, vous allez jamais dessus parce que biso, tout ça là que faut qu'on ait la bino actualité, qu'on ait la bino émission, qu'on ait la bino nouvelle, il y a bien qu'on informer. Balandina biso, vous pouvez biso confiance, vous s'abonner à la chaîne Nabiso vraiment. Merci sur les emballés, vous tomber la vidéo, vous s'abonner ou appuyer la cloche de notification. Chaque fois, l'élément dans le bando quota, au bando recevoir, vraiment en temps réel, vraiment. Les lots na cinquantenaire wapi place batia ki njoto ya ndeko na biso Angelica Madelena et lelo to ke kotika na dernière mère na ye to ke kotika na ndaku na ye oyo to sombeli ye et puis à son âme Angelica Madelena tous en a cinquantenaire hôpital à cinquantenaire lobby tous qui n'avait mortuel vraiment et les cas qui bien et les lots tous en a cinquantenaire pour appuyer place au bacha qui est na malili to ko bimisa nzoto ya ndeko na biso to ke ndeko tika e akendo pema pe à son âme Angelica Madelena presse balelio ba youtuber balelio bandeko na yo balelio ba na famille bota balelio donc pema na kimia tous on a cameraman nanga merci à notre boss papa David Kanyama merci beaucoup à notre cameraman Dieu merci Maemba mutasala rabili lombo mona ndenge mama foot elenga boye c'est dire merci Maemba autrement dit DM vraiment tozawana to komika ko tambusa micro balader na bandeko po boyoka ba souci ya bandeko ndenge bazolela ndeko na biso Angelica Madelena wa utikotika biso tozawana en tout cas, va souvenir na eza que quand je na la mosala ba tsenga lia ya zofinga nga donc souvenir na eza kama pas pour rien na écouter ngana dans la vraiment na dans les sika au chali comme mtima te achaka nzambe na ba mama nanga maintenant par rapport à tout cela ba finga ba nini wani bon ngapo na ngana zomona makambo ndenge zoke kilo comme na suka baliwa comme ya plus que makambo tout est bien soko plonger na kati ya distraction mona ki ma bébé goya donc tout ça musala mais pour la distraction zambali finga te vous comprenez nous sommes yo finga tellement que zo finga mingi abo linga pa longo na mokila tikaki. Vous comprenez quand même, c'est profond. Tellement de finir mingi. Si vous avez un thème, vous avez dit Gabriel qui a oublié ça. À quoi préférez-vous qu'il y ait? Donc, il y a des gens qui ont qualité donc, on chrétien, peut-être toute sa vie.
mais aussi kolinga to vendre na kito on finga défaut na de A à Z talo tengama tala osala boye tala boye comme ça va des fois vous banduta minene moi sa salité kekeke obange eboye boye lelo lobi okuna yo yekite elso amele la ongwe azelio moi mikuleleki ale ka oyebesike buti idéologie na ngai yango wana moi je parle la vérité ngalingaka koloba moi je dis toujours la vérité donc ngai nasala mosala na nga nakosala mosala na chrétien yo ena ofingo te natumbi yo namonaki na mwasi moko ekuna alongwa kuna natumbi yo mwasi nini esili mena bandoloba sia tala ekuna banduka minene tala ekuna salite tala ekuna boye alalaka na ndako boye ce n'est pas bien toluka totika yango bon soki osala yango basepela yango yo nde moto oza na problème etali bango etali bango yo nde moto oza na problème. Bien, merci. Vous comprenez donc, hein? Merci à Gabi. Yagabi, une question. Bonjour Yagabi. Naïbi que plus c'est à la nation, une partie qui est le lot fait. Mais ça je rappelle, c'est pour accompagner dans mon plus. Nous avons bien notre moment. Ma belle équipe. Naïbi c'est quoi ça? Pour finir l'équipe. Non, bon, on a autre finger côté. Yango peut-être balembi na bango. Ofinga bakteur mingi bacomédien ofinga bango trop okotatina badefo na bango okotatina sa makolo na bango balembi mais Yagabi ozomona teke bamafinga wana bachroniqueur ti bakoma niveau ofinga ezalaka bino moko baartiste nde bofongola nje tofinga chroniqueur nini nyonso mona te ezalaki na te entre bino na bino kobomana ezali etali biso etali bino te mais Yagabi tokoma oyokaki okoma na baartiste ya comédien mosusu okoa mpena futi na chroniqueur moko juste kapofinga bon wana etali ye boyoba opesa mbongo kofinga moto mbongo yango combien esombelo nini ya mosusu $20 $30 oefinga c'est quoi ça 30 aya mosusu moto oyo kofinga soki oyebiseke na abafinati nga so oyebesaki ta bapesinga 30 nga na pe osa vous comprenez il moko bozobima bacarrière na donga $30 ba $20 ozomikitisa makasi esopa bino mabe. Voilà, Yagabi, tout à l'heure, là, on va dire combien de masolo par rapport à soutenir le tika na le tika soutenir afinga na yete eloko te. Mais comment la présence de Yagabi na matanga et penza ko signifier c'est dit à quoi? OK. Na ye ko azande na sona ba defu. OK. Na ba qualité na ye. On peut juger mon système. Donc le col azaso na bisote. Naïba Angelica, na mona kina ba télévision na mona kina émission. Nous sommes obligés na assister na matanga na ye. Atiki biso c'est pas facile. Donc tozo finga na meto monana. Voilà, Yagabi na sommes toujours na maloba na olobi. Soki le finga eleki nous sommes décider pour la vie dans oui, somme ta mota mabe. Bata mota mabe bazaya. OK. Par là, aux autres, on va affirmer l'hypothèse on va pour le nom du ngai uta na maboka mute uta na maboka mute etalinga te mais na pesi nde conseil yo kasi même ko baza na poto ngande bafinga ba yo kasi so wana bat na poto te wana bat na poto to pena ba ninja vous comprenez mais totali que vie à mutu eza na mutu na ye bango te ebanda kala bajoel show bakarimi mokonzi banani bakofinga na bango baguerre makambo ebelebele ntina bamonili ekota eza bato ya teatre ta baleki moko bayaya bandeko ozala bango na théâtre po baza bakomike parce que pas moyen mpe kosangisa bango parce que bayoka mwa mingi te na osangisa motu te mpona kopesa nga abota motu te ntanto ya YouTube na ndenge na ye nga nayaki parce que nazala artiste depuis bomwana nazalaka na basuki nazala artiste abotama artiste nga abotama artiste nayaki mpona
koluka mibali te nayaki mpona makambo ebele te mpona makambo ebele te nga nabotami artiste misoto nzambe apesanga na vie yango wana parceke nga abotami na ndako ya basala ya nzambe papa nanga paster mama nanga dayamie ntango nazotola ntango baya osambela na ndako bazobake mwana oyo oyeba na mokili mobili bapara nanga bazala oyeba ntina nango te ntango bandi kokanga basuki na bandi koyeba na mpo bakonzi basa bakonzi bazwa na ndako nakokanga bango basuki bazwa kozwa ngai nazotambola après na denda se retrouver na mosala ndalinga bakema lobo balobaka yango ekokisama kada ba misu baya aye na yeba mona ye aye na ye makambo na ye vous comprenez nga bota bango te kuna kuza bango conseil mais Gabi absence d'artiste dans le bakeno lelo rupture les gens d'artiste na hypocrisie mais on a ngane ne bota ya motu eza ya bien eza pona monika ke basangisi biso tozala uni tolela ndeko c'est-à-dire tosolaka na biso te me tolelika esika moko na bafamille mpe tomona yango ti bokanga na bino te me papa leka kufi boyebe matanga nde mo mpe angélika koba loo tosisa matanga c'est tout angélika akufi bocréer groupe mpona contribution mais ndenge nini babiloko ezalaki na kati ya famille na biso ekoma ekomatanda nani abandaki oyebana te parce que eza groupe ya whatsapp bakangi eza na place moko te bazoyeba secret basimba fongola mututu azoloba mututu akoma po amonaki eza fier na ye mpona kozwa abimisa ye moto oyeba mais dimoke biso tozali na mama tozolela mais tata basalaka na idée moko balobela ye esa mo en plaire bino moko moi teke ezwi pe te bato baconcentre baolelaka angélika parce que eza liwa pasi liwa oyo lelo moto akufi atiki mwana na ye likolo nango atiki subana donc ebonga moto abeli boki etala moto po biso tu tosutuka tomoyeka zaire eziki angélika akufi no eza pasi moment moto koluka te nasalika mobe mpo bato balobelanga Néné Botaï personnellement est baki Angélika. Non, on a baki Angélika. Et on a fait son hypocrisie. Tu as pas pensé à la mode, tu as pas pensé à la thé. Mais dis-moi pour nous on les laïers, et ça passage obligé de savoir baki. Azam mutonga na kuti na musala. Et on a zana na komikita. So na ye na kuti yo, au mérité, par respect, au mérité, plus na de tout cas on peut s'en mode. Na za te ko souhaiter to so la te. Amona ya bande ko clasher ça be missionnaire. Na baki Angélika moko a uta pas Karine Mokondi manf la baronne est-ce que na peu ba. Côté biso tout bande ko monele côté biso tout bande ko yebele. Dis-moi kala ki tu baisses te, a dis-moi fille ma. Donc madame a soutenir na ya ça mama. Nega le les sentiment internet, azindi na internet. Côté bien Gabriel Obi pour l'Angélika souvenir les a clasher à la moto na kambo ba fingaye. Donc souvenir yango wana est-ce que Angélika clasher pe non, même pas. Bon, on a évité quoi. Quand on a fait une mission trop dans l'Olanda, on a bon. On a loko ya bien de nos attentes à la tina souka. Vous comprenez bien que les missions ne sont pas ça mappé. Mais dis-moi, le reste la carte, fille n'a pas ça dans la mouké. Non si ça t'est. On a moutou. Alors on va virer ces roses au pays. Nous quand le loko monique tina souka, le loko noké na mouki to. Après na tête tina souka. Mais à moutou eza na yé bien j'ai. Comme quand on a yé bien na mouté mama bé. Na yé bien. Il y a des fois que donc c'est ça. Mais au moins, il y a Angélika pété. Il y a pour le moins la rancune, le moins la rancune. Tu as un rancune, tu as un sauf là qui est sorti. Tu as un néo, tu as un zonxio. Tu as un rancune. Biso ba mongo tu vois. Tu as un rancune, tu as provoqué un sauf que Oyo Komelanga, il y a un autre temps. Ça dit que tu néné. Il faut pas répondre au 8. Bon, on est à rancune. Merci. Termination. La positivité afin de trouver des solutions escomptées pour mes différents projets. En bref, tout ce qu'elle voulait, elle s'est donné le moyen pour atteindre ses objectifs. À tous ceux qui peuvent avoir les informations nécessaires afin de faciliter l'encadrement de sa progéniture, nous vous prierons de contacter la famille. Nous vous disons tous merci pour le soutien dans cette dure épreuve que traverse la famille. Aux vrais amis de notre sœur de la corporation de médias en ligne, aussi nous vous disons merci pour l'accompagnement que nous témoignez. Angela, merci pour ta précieuse vie et pour tout ce que tu as été pour nous. Là où tu es et à la limite de nos moyens, rassure-toi de la meilleure prise en charge des enfants et que ton âme repose en paix dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous opposer à la volonté de Dieu. Il a donné et il a repris. Que seul son nom soit glorifié. Nous t'aimons et tu resteras jamais dans nos cœurs. Repose en paix, Dada. Parce que Moto Alali, Madame Oyalali,
azalaki ya ngai sabi yanga na ndenge nini partout madame Angelica zali na makambo ya YouTube okomona Zini aza pembeni naza parmi ba cofondateur ya chaîne na ye Angelica MTV oyo tosalango na bandal na Chipangu bandeko baza bayebi tango madame aye na YouTube nalobi madame oza na succès na YouTube bato batalaka yo ozosala ba 200,000 vies ba 100,000 vies na kolingo sala chaîne na yo tobandi koluka kombo tokopesa Angelica MTV na kati ya YouTube soko koti na kati ya chaîne Angelica okomona naza na plusieurs émissions oyo nga na yamba ye oyo ya yamba ngai pana ngai azalaki lokola master grande sœur leki azalaki nyonso nazo se rappeler pardon abenganga na téléphone Zini naza na chez Flore naza na mama auti voyage yaka nayebi tozalaki na bandeko moko baza wana namoni moko ezana tozalaki na ye rapide tosalaki na émission moko boye émission wana ekartonaki oyo madame Angelica abimisaka mbongo ebele na kati ya saki tozalaki na mwa barankini moko ya YouTube oyo ya biso ndenge ezalaka madame abimisaka mbongo yina faire ata ba 200,000 $ na kati ya saki émission wana ezala impact ya kosakana te et madame a présenté nga bizini ta mama botinga yeyo la pesi mama mbote to sololi to lié na chez Flore to salaki na petit frère moko ya caméraman na fille moko ya théâtre Olivia Pecops to silisi kolia na ndeko moko Muna to silisi Muna zalaki na problème ya ndako oyo eza ba témoignage oyo etikala nga na mutu madame akotisi loboko na kati ya saki apesi Muna mbongo ya ndako samedi azalaki mutu malamu mpona biso bato totikali toyeba kosala bolamu lelo madame Angelica kei eza nzela biso nyonso mingi na kointerpele kaka bandeko na ngai ya YouTube to garder mémoire ya grande dame oyo te totika kosala émission oyo ikopesa famille pasi to oyo ikopesa biso pasi na koloba kaka ke madame Angelica akufi te ma précédé biso po biso pe tokolanda ye pe à son âme madame Angelica que ton âme repose en paix. Merci beaucoup. De nos jours, c'est connaître à peu près. Eh ben qui va partir. Oui. Et bien les tombes vont partir mais ça. Voilà la carte d'électeur. Je vais bien. Oui, même ta boîte. Ah, au moins sur place mais tu pas les bima kaka. Au moins mais déjà il faut tout temps on a parqué na sima. Pour ni tout na pour ni. Botala ka ba ivoirien non? Botala ba ivoirien ba sala ba bes na mona nemo kitoko. Et là botala émission mo ivoirien moko afingi maman moninga te. To afingi papa moninga te. Mais plus ce qui on bandika ko sala émission. Pour démarrer maman ya baninga mwana ya moninga nani papa mobali to démarrer. Mais c'est-à-dire les exemples étaient ya mwana to ko banana ngobo moni ba ba muto yo ate basinde le kifi ba journaliste a médaille to so yo kati faut basinde plus film les TV STV et puis à gagner nous aurons le mot de la famille par le grand père bien donné Monsemba.